biso Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Daniel Shekomba, Martin Fayulu, Francky Diongo, Diomi, baza ebele mususu na bosani. Bango faut ba prouver biso est-ce que ba modifier constitution? Parce que na koki ko pinga bango te na osenga la bandeko na ngai ba congolais bazwaka mokano na kanda te. Congo France biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko. Bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Shotsam avec votre MB serviteur Yannick Wenge. Moto Oyo Atonda na Kibunzambe, chers amis fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir été connectés sur www.congofrance.com. Oyo Yannick Wenge tobeta masolo nyonso ya mboka na biso Congo soki mboka eza ça ne va pas tokobeta toujours masolo po tobeta masolo ya élection oyo kozala na Congo mboka na biso na décembre oyo. Merci beaucoup na maman Adèle Yombo, énorme ensemble pour une nouvelle république. Merci beaucoup encore na batu nyonso bozala branché botala émission ya biso. Papa Marcel Ngoy na Dallas avec maman Mado couplement munene na Dallas au bazara branché toujours batalaka émission na biso comprenez émission lelo na yamba pona bino Roger le combattant parti ya Paris azo ça l'intervention par rapport ya ba sujet au biso to lobela toujours no émission na biso en direct na Paris to bengaye to solana par rapport ya makambu ndenge ezali koleka na mboka na biso to sola mambo élection pe to sola Bamakambu ya ebele ndenge makambu ezoleka na mboka na biso avec Roger le combattant to beta solo élection peut être en solo na Afrique d'ici bakomi ko enlever batou avec Roger le combattant. Bonjour Roger le combattant. Oui. Bonjour Roger le combattant. Bonjour Yannick Wenge le grand journaliste. Bonne santé. Bonjour Yannick Wenge. Ouais, Tangolu Nzambe mais Motema nazalaka affecté la mboka na ngai Congo, République démocratique ex-Zaïre. Yeah. Bon, par rapport à ndenge na nuto ba non sujet oyo baza ko lever ba congolais awa na Afrique du Sud ceux qui ba pesi musala après ba eko bomayo réaction na za non ni que combattant aux congolais na kati ya poto. État que congolais na kati ya poto parce que naza affecté na likambona na siliki na bana oyo bana ya yolo oyo na yoki bakombo na bango ba trezege baza soki misatu wana bakombo na bango kimingai apesa yo musala kolekela yo na nsima kosenga yo mbongo mokoza nango te baye babomi yo esa lokola ke bazulu banini bazoya koboma bana bato mais eza normal te biso toza bacongolais tokimi mboka na biso bazoboma biso tokimi toye libanda po tobundela mboka tomeka koloba osiko ekoma bandeko na biso moko tokomi koboma na biso eza normal te peuple congolais mosusu baza na kati ya Afrique du Sud bakomi kokondo teka même koyoka na mpona koteka baorgane ya bandeko na bango bacongolais soki nazoloba boye parce que esalamaki na famille ya mwasi na ngai esalamaki na famille ya mwasi na ngai mwana na bango kuna na Afrique du Sud petit Gelor petit wana akufa bakenda balongola ye babiloko tu ya kati eza normal te eza normal te ya bacongolais ezali faute ya biso bacongolais siko il faut totelemela bato ya bongo baza bafaux congolais il faut totelemela bango faut kodénoncer bango il faut kozwa bakombo na bango bafoto na bango il faut kotia yango tokozwa yango tokotinda yango na office des étrangers awa na France nga naza combattant nga na kotinda bafoto na bango kuna donc baza bato moko bo service Interpol ekolukisa bango na aéroport tu bakokita bakokanga bango. Yeah. Merci beaucoup Roger le combattant. Batebele baotala siko à travers congofrance.com. On a habité tobeta masolo ya élection ya 2018 au le 29 le 23 on a habité réaction pour l'élection aux andeni pour la vie. Alobi
balobaka na français eloko moko boye. Avant de bien parler, il faut tourner cette fois la langue. Yeah. Bazouaka candidaté. Parce que Kanambe, alias Kabila, mandat na esila il y a 2 ans. Mandat na esila il y a 2 ans. Si on a zali wana na Congo, toza na présidenté. Yeah. Toza na présidenté. Pour ce qui est élection, et Gozala, et que Baoya Bisso, Baoya 100% congolais, on va représenter Bisso. Ceux qui vont gagner na élection, il faut pas prouver Bisso. Est-ce qu'il y a modifier la constitution? Parce que la constitution, ils allaient pour péter ça, ils allaient pour interdire na Kanambe à se représenter. Constitution na biso ya Congo wana, na français balobaka, 72 ba belge balobaka que pour être élu président de la République démocratique du Congo, il faut que ton père soit congolais, ta mère congolaise. Ozomona, et ça le la France était na France, papa na yo hongrois, maman na yo hongroise. Mais constitution en France et Pekisa Sarkozy pour représenter France comme président. Mais biso constitution na biso. Et ça Pekisa Mopaya. Et puis constitution na biso, et ça Pekisa Moutou à se représenter na 3 mandats. Sikoyo ba yenge bele na biso. Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Daniel Shekomba, Martin Fayulu, Francky Diongo, Diomi, baza ebele mususu na bosani. Bango faut ba prouver biso est-ce que ba modifier constitution? Parce que na koki ko pinga bango te na osena na bandeko na ngai ba congolais bazwaka mokano na candidaté. Il faut pas prouver biso nani. Il faut que ba meeting na bango eza nini? Ndenge bandimi ko kena élection na Kabila, yo réaction na yo eza bongo. Ngai na lobi bien, na lobi bango il faut pas prouver biso ba est-ce que ba modifier constitution? Nga na otuna bango question. Est-ce que ba modifier constitution? Parce que le mandat na et c'est si là déjà. Mandat na et c'est si là. Depuis le 31 décembre 2016, mandat na et si là. Toko soit qu'on a 2000 barokende élection na Kanambe. Est-ce que ba modifier qui constitution? Merci beaucoup. Merci Mingi. Na papa Roger le combattant. Bongo réaction par rapport à Honoré Ngwanda. Autant que ça la vidéo mo boye pour na ba Congola bi ba Rwandais baza ebele na Congo, ba Rwandais baza ebele vraiment na Congo pe alobi Honoré Ngwanda a adhéré na mouvement ya FCC oyo Kabila zai ko diriger. Honoré Ngwanda a adhéré na FCC. Réaction na ezanini? Bon, oyebi avant na l'organisation la Bible nous dit tout ce qui entre dans la bouche de Dieu ne détruit pas, mais tout ce qui sort de la bouche de Dieu détruit. Il faut m'appeler la faute à Natala. Qu'est-ce que réaction par rapport à Honoré Banda? Parce que Honoré Banda, tout le monde sur la tête, à sa frère congolais, Honoré Banda, Yémoutou, a élevé l'identité à Kanambe, alias Kabila. On a yébi, mais la copie qu'on y a donné par la mobilité, il faut na côte à naïpe, na terre, na yoga, malassima, émissaire, à mi-balé, n'est la copie qu'on y a donné, n'est qu'on a pas journaliste Yannick Wenge, n'a pas salité, n'a pas sa mot, Maître Fernando, un autre, Roger Manil, Sullivan, le serpent, merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Toi, c'était pour la question à Souka. Toi, tu commences à la fouille d'ici. Bis Yananga, aux Osala, ils ont transféré les minéraux depuis Lubumbashi. À la fouille d'ici pour la côté. Bis Yananga, les track Yananga, n'habite réaction les années. Katumbi aza Zambien azolinga azonga lelo basala pareil donc ndenge nini ke mupaya afandaki wana bazosala baza koyiba o tozomona na kasi po mupaya azali yo kasi un vrai congolais pena soka afandi wana bananga bakosala makambo wana te voilà c'est un peu ça parce que toza scotché donc mboka na biso eza sous occupation. Lelo tozomona futima utuko bima ndenge bato ya gouvernement en place bazo ko kunda mbongo na cimetière métropole bazo kunda mbongo lokola bake ko kunda bidembe ko ba kunda mbongo na bité réaction na zanini mais lobi akoyeba bango na bango bakomi na suka ngana ko kamo yango te le prince nani mende oya zoba atanga te po ba mende batambo atoka batanga te baza na diplôme te baza ta na eloko basala ta doctorat moko te mende apretaki avion wana kutu omonde na nécropole mende kutu apretaki avion eke na idiofa na mboka na ye kuna mboka batetela bakende okunda batu ya mboka village bamoni nana kufi bazoyeba te donc baye kokunda mbongo nde baza na babandako deja bandaka na bakunda mbongo mais bato ya mende bake bakundi mbongo bashene ya idiofa batelemi na butu balobi ke non parce que baverifie na kinshasa motetela moko te oyo akuti ndeko ya mende aza te bakende kodetere baserkei oyo bakuti bambongo oyo mende atindi donc nde bazali wana lokola mbongo bazwi ebele bayebi su place ya kotia bambongo wana eza te bayeba yango bien bambongo to bosui bokolia yango te bokosilisa yango te tokorécupere bambongo wana merci. Merci beaucoup. Moi, mot de la fin, photo 6, ça n'a eu bateau, bah, la biche sur l'émission. Bozala debout. Nazosenga na bakongolais nyonso bozala debout. Nazosenga na bandeko nanga bakasaye. Bakatange. Muta kosa bino te. Tozala kaka batata bomoko, mama bomoko. Toza bakongolais. Muta kosa bino te que diviser pour mieux régner. Bandeko nanga Félix. Boyeba eloko bozosala. Jean-Pierre Bemba. Daniel Chekomba. Franck Idiongo. Tozo compter pour la bino. Bakabundu. Honoré Mbanda. Ozaba 100% congolais. Peuple aza ko souffrir. Botana pasi ya peuple. Botana pasi ya peuple. Aza ko souffrir. Naza ko yebisa bino. Le Congo appartient aux Congolais. Ingeta. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Comprenez vraiment, c'était Roger le combattant na kati ya mboka ya France ou vraiment azaki na kanda makasi pour la mboka na Congo bomoni réaction ndenge Roger le combattant azaki vraiment la méchant, Comprenez vraiment, chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Merci beaucoup. Tout mamboka et ça la rapa, c'est ça rapa sur bandego tout bandego na biso tout bazara na mboka. Voilà, merci beaucoup à les boss José Didi Dipumba, merci beaucoup à maman Adèle Yombo. Énorme ensemble pour une nouvelle république mon mboka ndala wandala azapima na idée ya malamu pour na mboka na Congo et on va s'arrêter énorme ensemble pour une nouvelle république. Merci beaucoup na Papa Marcel, moté ma maman Mado, Dibota Moro Kitoko, exemple pour ne pas marier, tout il y a Dallas. Chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien sur
congofrance.com avec l'espoir de votre prochain numéro. Ciao.